Capage TV. Capage TV. Capage TV. Botika Mama Ida Kimia. Président Esobe Zalande na vérité na munoko na yo. Tika babiloko wana na goya ko baby sadati na wana ya le 28 juin pamba. Et na goya ko baby sadati ya le 28 juin wana batu na milaba yate bobe tampiaka. Et puis na yoka nanga kutu teke bolongoli Mama Ida atika lito azangi visa. Mama Ida c'est un mendiant. Asali 34 ans dans le groupe Lisbon Fondation. Bon, l'accent vélo, maman na somba. 34 ans. Asali 34 ans. Pour le groupe Lisbon Fondation, sali 52 ans. Bon, il a compté. Ba leader na biso ba bima na ba faux caché pour nani pour ba outi na ba famille pauvre. Ok. Et sobe pauvre. Ça y pauvre. Nani na ba oba kufa na ba oba sana bomo ba passer de la foi ba pauvre. Même les samba zo tia monoko lelo na ba oxygène tango ba longwaka bolongwe la kani na pesi bino 72 heures bozo ngisa Mama Ida na yoki déjà suspension na lobby 72 heures soki mama wana neto lo baba Mama Ida mama wana za na 65 ans lelo yo mtu akina makamna oba kene poto théâtre batebele ba yeba kate c'est une association oui. Et ça, batu, tala, ba président ba théâtre, bino batu bozana ba sentiment bo sa ba groupe ba théâtre, soki boye, bo tangela ka batu règlement d'intérieur na bino. Très important. Bo tanga ka ne règlement d'intérieur te. Yango mona ka mutu tango aye n'esprit nini ya salaire. Et puis ba artiste comédien ebele ba zipa bolumbu ya ba président na bango. Ebele surtout ça penza. Tolo ba clarté ponani, théâtre na pauvreté. Na théâtre poto lia photo senga. Et na théâtre nous sommes des mendiants. Batu o bako kozala ba opposé ya théâtre ya kotelemela ba président ya théâtre nde bazala kate. Il y a beaucoup de péré na ba théâtre. Ba péré za lokola ba Micho Bozo, ba péré za lokola ba Samba, ba péré za lokola ba to banani na fula kaye. Ba péré za belongi akala. Ngai na théâtre muto mekate. Pour théâtre ezali sanga ba bola to respecta kabino po boza ba aimé nga ezate soki na zo respecto aimé oya ko matelanga na zolo yango lelo théâtre ngo ekufi nada ye wana ko musicien nga bimisa album oye papa na ngai oya bimisa ngai héritier ya famille na théâtre yazala ki mwana ya quartier 13 kuna na suka peme na cimetière. Osomona niveau d'artiste. OK, iko luka nkela yangani. OK, nokuta kaka asa muto lubua ku côté cimetière. OK, par exemple leader a Missy. Tala entourage ba comédien nyonso, ba histoire na bango zaka ba histoire moko démoniaque. Satanique. Ya pasi makasi. Ba TikToker boko mina lo lendo lokola ba star ya solo. Beaucoup de formation ba éduquer bino lisusu biso to sali théâtre ya govana na se ya répétition otali président de la foi azo bengi saka bato ba yebi théâtre na bato batangela théâtre po ba ya ko former bino mais bino lelo oyo ba salite pamba oye pesete solo bozo luka pe bo tia ba lolendo liboso na biso. Moi, je ne crois pas qu'il y a un TikToker humoriste et professionnel à Zanakati. C'est pour cela que vous avez la production, la mission et ça a salité na salité. Et Flo a saliboye, et Nani a saliboye, c'est la magie. Boza salité, c'est PZT, solo. Naïsa Kibino, Batebele, Batuna Kinga, Nengen Bio Herbe Cacao, tu se procurer dans Wapi. Tu peux savoir nos adresses, même dans Londres, tu peux savoir nos adresses. Et maman Angélique, en tout cas, Nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux. Au rein. Et ça peut être produit miraculeuse et sokolaka. Oh ba ebisio ba mot de tête intense et aussi la tête et si lisaka. Oh tension pour notre biso de travail trop air moi et comment on appelle bouger village. Et que stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai na sali la rango na sali on a poto et suninga na tikali ata ko merakisité oh tension matin kité et l'autre côté on ko nazo sa pasta boni na lobby na yo effort à guerre kono nango IBC biso to loba boy. OK. Ce qui to lobby c'est que tu as une application confirmée. Makasi. Vous comprenez? Yango penza.
chaque carton oyo soko so besoin de avantage ko bikisa amen yana makambo ça faut que l'hôpital mais là na loko batindi yo c'est ça au début makamba ba rein awa témoignage nango eza to bwa ka ko bebele to savo ko sera bien na TVT peka to yaka na makambo eza sir oza na likambu confiance ata lango lo baka ndenge amo amoni a changer la langage te likambo lo kuta ba mandela radio faté pas mutu on aime to pesa sous ba photo ba ki boté ça ki boye nazo ba no polila bio herbe yango c'est ça ba rein dada kimobali po mingi balingi osangisa ndoto mais décadence okota kimundela comprimé mingi te mama ekopesa avantage mais bou so ekati okwe biloko solo yango naturel nazo zango lokande to tongola kana bomwana we bomba biso to zalelo boy to bela te po koko azala ka besa so makasi kisa ba bio herbe so kwa koko ala muki apesi kisi te niveau na mono na nzoto poza na ba 20 ans okosi 40 ans nzoka nde bio herbe yango mais pasteur omoni carton na sikandeni eza ngai lo mo eza lo mo mais ba changer couleur mais moni eloko malamu be volo onka po ikindi kapage toza on a kusunga OK tozo sunga est traboy 1.5 vraiment soko sombi 10 100 nzambe pas pour musa mona paka babazoka pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe pour Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboende bato balingi mboka Capage TV. Capage TV. Capage TV. Mbote na baonyo so bazolanda biso na Capage télévision nzambe vraiment ya lola apambola bino kolala kolamuka ezali habitude te soki tozokuta na bino ezali vraiment esengo makasi bokoloba ndenge nini kapashula mikolo ezaka John lite ya boyebi soki eloko ezala mwa pante tolukaka ba guerrier po bala musa yango bampaka lokola balinganga mingi babi kapashe soko lingi to matraquer chaîne etikala kaka ya lite ya na pasta toza vraiment prêt po oza ser na biso yango tozosala makambo ndenge ezokendele toye koluka lisusu dadi tomoni na théâtre mwa mbilinga makambo koko so ekoti penza en tout cas ezaka kaka mutakufi likambu problème ya maladie likambu comme lisusu problème ya salaire lelo tokolobela salaire na dadi est-ce que yepé tango azalaki na papa de la foi azalaki pe kozwa salaire to ezalaki kaka eloko moko ya cop ozui ndenge za kaka nzonzi na minute wala soki eloko ezwami tolie soki ezwami te tokolia te en tout cas nzambe apambola ba o nyonso bakolanda biso oza na hôpital oza na téléphone oza na laptop nzambe ya pambola yo pozo zwa likanisi ya kotala biso ata mwa 1 minute ezali esengo yo nde moto lingaka dadi yeba ke dadi ya melaka mai ntoma azaka pe na posa ya savon pasi kola nzambala aza pe na posa ya papier mouchoir apangusa motoki ndenge moko kaka na mama kapashula na esaki bino mpona kopompe mapeke ezolumba solo makasi Sili c'est le qu'on a eu. Moi parfait. En tout cas moi pepsoda pe à brosser pour dadi chocolat pe moi ba bombo wana pe. Comme ça ba pe mena batu ça le rapport d'air bien. Li pe ka ba yo kintunga chicle na monoko ba yo ki pe dadi azoloba neige zo. Sili s'annonce na. Ba mi kadi penyo seza kotoboka. Sa yo mokilo eza bizarre. Ba sengle baby. Ba chaussette baby. Mais baba ki saka likolo ya ona zango. OK. Boni dadi. Vraiment maman Kapashi ngolu kaka ndezo bomba biso. Pourquoi na lobi ngolu ezo bomba biso? Oko remarquer ata na théâtre. Ouais. Na musique. Na ballet. Soka action moko munene salami eko imbala moko. Politique est place. Ces derniers temps tozobi kana ngolu mama muntu akosa yote. Amen. Et si ka politique ezobunda bino bato bosa ba matriculer te boko mona bikamu ici ono bo mona te OK boko vivre souffrance ono bo vivre te ba kulutu bazolo baboyi bitumba ya banzoko matiti ne monaka pasi ngana yo toza lokola ba matiti politique ezo nini ezobunda OK wana nazolo balikamo nazo tchaba na monoko te parce que mama na ngai na mona souffrance ya vie mais souffrance on a moni ogoswata idée te yo zo mona été
naza na lupango eza na sécurité ya bien na kangami pene église mais muyibi aye na veranda zio bakiti tout o batu bavandelaka eza bilembo nini oko condamner muluba eza bilembo suka te eza bilembo nzala eza bilembo pasi bilembo suka banato manako ba suka ni tanga date moi si kuta ebiete période na ngende koka combien de le même na bino bilembo suka totanga na bible mais na vie actuelle eloko suka ezate suka ezaka soko kufi okufi suka na oyango wana c'est pour cela maman Kapashi na pesi ba congolais nyonso ya partout ya mokili mabozo tala biso mbote yawe nzambe tata otosambela katu moment oazo pesa biso makasi ya koloba Maman Kapashi kolobe zangolo kolie zangolo komela mai zangolo kotambola zangolo eza na basi ya kitoko pe mibale ya kitoko bazobenga bango ba bogaro ba bon garçon soka la question ancienne photo na ye okoka mokolo ba tonton ozala kande boye jeune fille yaya ozala kande boye mais na tango yo fox nyo seseni esili bazuko koloba te ozomona mutu ye moko a déclarer lobi te bobimisi mbongo mingi tozonga na biso na ndako ngonga nyonso liwe koya eza makambo tokutana na mokili ozomona mutu bakomi kotambusa ye ba place ebele po akomi na faiblesse ya mémoire bakomi koluka abika ye pa komi na posa lobiko bazomemena bandako mosusu mama webike mboko ya des traitements et des traitements makasi na mona ba traitement mosusu na mona ba sokta banzambe mosusu bazo biso o nzamba ciment nzamba béton nzamba lilala il y a beaucoup de dieux dans mon pays nzamba pai nzamba manga sende ezali nazo ebisa yo nzamba soleil bango kuno bafanda kana samoi soki bazo samba nzamba moto bango po basambela bien fois pelisa moto yango na ebisaka nzambe ko pakolanga ba bêtise bibela belate soko zana posa na lekana créer na lekani histoire esili po ba maladi ekomisaka mutuer mo lokola zoba makasi osolo liko. Je vous salue tous les Congolais. On peut ça non mbote. Nazalaki na mbote ma bêtise yo ebikaka. Maloba biso ya kaka mbula. Talaka jour wana nde to kimaki na mbula. Et Yuni Shibanze la fleur du jour a kokité. Boni yaya. Alobi te fo bomelaka koka. Na monaka weste. Ndeto lingelaka. Ye meke wapi boy. Te naliko kote su makambu ya me ponda dollar boss te. Mutu soke sa sili ti sila ya na mona na nga batu bakoya na vie batu bakauka o mbongo esilaka eme ponda na éviter. Moi ça cause que maboko na poche ibio mbongo tout li kamu dollar boss na ngai zonga eme ponda kokate bokeza kokufa ya yo to senga kate sala message continue orange man saba senga déjà ceux qui battent comme qu'on perdre déjà battre le ba aimer ponda dollar boss c'est que si yo za na Belgique makambo ya Kinshasa to ba bitumba ya Congo etelio na nini ngolo ba kipo za politicien. Merci na Yuni Shibanze maman sociale la fleur du jour femme intelligente maman nzamba pambola yo bisika biswami yo na libota na yo mobimba boutique Yuni Shibanze pesa toujours en forme bato bozana posa bosomba ya kolia pe ya komela boki maman kaka na Belgique na aloste po tozana ngo deux boutiques tozana dépôt tozoteka en grossiste tozana pe na boutique normale simple au niveau ça la pe Western Union Monogram Ria qui maman kaka na 4 c'est-à-dire a faciliter ba congolais a faciliter monde na kati ya boutique na ye na kati ya ba dépôt na ye. Merci Yuni Shibanze la frère. Merci. Maman na esome. Atinda sport. Oh, akotinda ko. Atinda sport eleka. Madame Yuni Shibanze la fleur du jour. Lolenge na ya kofana na biso mama Kapasha koki ngota lobi bo moto eza kati na yo. Ya makasi. Alobi tinda publicité akateli yo montate. Oh nyosi yo bano kanisa kaka tange ndeko na yo. Oye sa pesa. Ah yo so pesa. E o kuto so pesa eleki na publicité. Eleki ko. Po batu mususu lokola nazali kangu na yete akopesa yo te. Ozomona chance na za na grande sœur na nga tata mwasa bana Yuni Shibanze.
La fleur du jour. Monde na fande libanga. Na comprendre. Na lengi. Wana pena obimisa. Bambote mingi na ba congolais nyonso ba circonstance na zo pesa la bino mbote nanga na mama Kapashi. To éviter. Écoutez les bino ndenge nini. Na koswana ya papa na mama na séparation to na likambo nini. Nzambo kaka alingaka biso na bino na pesi bino mbota batela. Et na présenter ba mes condoléances na ba congolais nyonso. O bazo kufebele chaque jour. O bazo kufebele chaque jour. Ma famille bazo lela ka seko lela. Ah nga na présenter ba mes condoléances. Nzambo apesa makasi les bons consolateurs. Les vrais consolateurs, tika été le Dieu de la Bible a consolé bino. Vraiment. Et n'a souhaité encore ma bonne guérison. Na bande qu'on a biso basa maladie. Nzambe tata abik sabino. Et n'a pas ça merci na les jeunes millionnaires. Mutu ambongo ya mwana muke, mokonzi ya mwana muke. Yena zo contrôler bana mike nyonso na kata Afrique du Sud, Ricky Rocks. Ricky Rocks a ebisi nga bwa lobi ete daddy obebisaka na yaya na ngai Snoop Dogg. Ngai na lingi ba bêtise te na lingi boye wana tela mama omoni biloko na solo ba kozonga ba black te omoni ebimisko ngana ngai na douter nango mais tango ye moko Ricky Rocks ayebisi mama Sandrine Kazadi mokonza ba mama mama siko ebika mama pa ko bombela papa te ayebisi mama King Salomo Elon Musk et Eric Jenga balobi te to ko s'apose jeune millionnaire liteaya balobi siko boye pona zo contrat na kati ya famille wana Ricky Rocks ninga lo pona zo contrat pana ya ko lobela ekane na koma ka dizengi boye ya ko lobela patron balobi ofoya na yo moko mwasi na bana oluka na témoin moko bazo zela kana tinda liste ya équipe na kota mwana bana tangu na komi batu batelemi peut-être ba kol ba pe Kapashi pa ya a filmer à ça l'émission ozo contrat na yo simanzela ozonga c'est ça pour 72 heures na komi na 72 heures lobanga moko na senga ya Ricky Rocks pour mon compte mon konzi okopesanga sota 4 jours te merci tata Pambola les jeunes millionnaires Ricky Rocks na pesi bino matondo mingi mama Kapashi na lingi le temi moko eza ya kafu ko sesanga be mission buzo bate okumo sesanga be mission moko trop bêtise mais na lingi sko émission pena le temi ni nango salaire eza nini et puis nanyo tous mais là on a moins de cambo salaire pour les cambo vendre bien et au no simbanga pena na nzoto ouais c'est bino ba comédien to fana no ya bino bozora ngaza ka comédien te ngaza ka tout terrain kota akota tala te asima atala te to le bela salaire ko dadi OK surtout na théâtre botombo ke côté le ko ba mbongo bofuta bandete totali na maida kuna bon et que zongi bon mama Kapashi nazala na debi loko o soko yeto lobela ngona koko échoué te OK soko yeto lobela bonzambe to église c'est le comportement lelo oyo to décortiquer vie chrétienne to mwana mo Christ to mwana nzambe ninga ko vandela ouais ce qui peut lobi to décortiquer théâtre to lobela théâtre ngai na ko banda ko expliquer au théâtre na place oyo pas poil car nga na l'homme le plus poilier na mboni c'est poilé to poili ya ngwana lobi bien OK ndeko nanga mwasi ozalaka pe provocateur to provocatrice oyaka ko tumbola ba pota mususu yango moni uniforme na mona fille moko aleka na télévision afinganga na yo mais ce qui balobi bazwa vie na ye na ya biso batia na balance mama o peser 100 grammes ndeko so mona mama Kapashi bonanga to za ba poids lourd ba passeport eza ya ko tomboka to bimaka pe to zongaka to bombisa ko kuna ane ozo mona opoka ngani na lingana ko teka ete ba konzi ba bengaka mokonzi azolela yaka na mwasi wana yo moko muto sepelaka ti mwabi mokonzi aza ser na ngai na komeka mungu ata mukolo moko te ko na baby CG ngana lobaka na kolia na sima na yo mama esika nyonso yo kokende libala na kolinga na futela na nga quartier moko na este na ko futela na ba quartier
na ba quartier pemeni ya est yoka te na oluka ba komo na ngote o futela na Congo central na koluka ka ba quartier pemeni ya Congo central na bandundu soki yo vanda par exemple na Ponkwangu ngana kovandela na kwena libanda tako oyebi mboka wana ya bayaka libanda tako ya bayaka bazaba mboke na yango wana mama Kapashi théâtre c'est biblique batebele baye bakate théâtre c'est biblique le véritable artiste numéro 1 artistique numéro 1 c'est là oh a joué rôle kitoko yenda sa numéro 1 même ya académie des beaux-arts mutu nyonso asala dessé o eningisa mokili na beaux-arts numéro 1 ya artiste c'est Dieu Mobala Marguerite. Dieu ouais mobala Marguerite wana to tika na mono ngoko sa blague ate wala za Jésus Limbi Santoma na lingaka omoni ba place aboyi na suite ya kopesa pena cours na université te mais na profita ka bato baye parce qu'au niveau ya bagage na ngai c'est pour moi qui a payé la biso comme ya balance mokili kitoko nango création nango c'est Dieu le tout puissant premier artiste mondial c'est Jésus-Christ de Nazareth yende mokolo art même yo batela ko tapis roulant tapis rouge mokolo tapis c'est Dieu meilleur artiste sikoyo pourquoi na lobby Nzambe ayebi art pona lola kuna balobi saka ka louange na adoration bato bazwemba basaba nani ba artiste Nzambe poko yembe uta wapi na lola mabine uta wapi na lola soko ke même na kati ya église na makamu na ba programme nyonso église bazaka pe na mo programme na bango moko ya théâtre si ndoso ka ba français bazoloba kosekisa to koseka ezo contribuer na santé na biso santé mentale ozomona parce que mutu ya sekaka te c'est que abela déjà liboma ya kanda mutu na vie fois seka même ba konzi omona ba kosela bango boyena bo aseka aza na place oya sekelaka pe place azo seka boko kamwa aseka kitoko boye lelo na koyebisa yo boye mama Kapashi théâtre batu ba déclarer salaire ya théâtre d'abord vie ya théâtre na Congo majorité ya artiste comédien nyonso ana zo chama ina munoko te ponga so na bani makambo yo na lakisaka mutu nyonso mosapi pe ngandeti na théâtre eloko babengi théâtre mutabangisaka nga na théâtre azate na sana te robanga mutu moko te na théâtre ya Congo na lobi bien théâtre ya wapi ya Congo sur 100% 99% ya ba comédiens ce sont des pauvres babola. On remarque ba artiste ngo ba uta kaka soit a uta village natal soki na njili c'est ka uta na fin fond ya njili na suka ya njili na koyebisa o makambo tala mama majorité ya bato baza na kombo ya théâtre lelo so oke kotala ba vie na bango ko regretter ngana bana ko betela yo ngana za na kombo na mboka na vanda na bimela wapi na kinga te na kinga sani ya suka quartier où ezala ki soko koti otamboli 100 parcelles okutaka parcelle moko za clôture oye papa na ngai oya bimisa ngai héritier ya famille na théâtre yazalaki mwana ya quartier 13 kuna na suka pembe na cimetière ozomona niveau d'artiste okei koluka nkela ya ngani okenokuta kaka aza mutu alubua kokoti ya cimetière okei par exemple leader ya misi tala entourage ya bacomédien nyonso bahistoire na bango ezalaka bahistoire moko démoniaque satanique ya pasi makasi bongo ya pasi satanique naso yebisa landa te landa na yebisa yo ite yo pene na théâtre
moi oya même na théâtre so bozana licence salon bazate landa salon ga salon ya kati ya Lubuaku so matete Lubuaku ya suka soki sensu ya suka soki gombe gombazate Gombazate tozana comédien te abotama na Gombe Mont Fleury tozana comédien abotama na Mont Fleury te bon si la Gombe te na ba comédien selon histoire ndenge to yokaka si la abotama na moi famille ya bien mais na yebinde place abotami la quitter Gombe non te kolobaka ko wele la ka ko tia Gombe te po Gombe pe zaka ga lokwa ba quartier ni sommet et soit chance à développement yebi ba place ngano to tambola ti Gombe ko telema bon qui wana oloba na lingina lo baboye de telema te wana fo longo wana fona longo na ba ki sa mo Gombe ko telema te bongisi Mama Kapashi théâtre batebele ba yebaka te c'est une association et ça batu tala ba président ba théâtre bino batu bozana ba sentiment bo sa ba groupe ba théâtre soki boye botangela ka batu règlement d'intérieur na bino très important botanga ka ne règlement d'intérieur te yango mona ka mutu tango aye un esprit nini ya salaire et puis ba artiste comédien ebele ba zipa bolumbu ya ba président na bango ebele surtout ça penza le quoi biso na ba chaîne à télévision ba rebelle ozipa na quoi zela on solo mutama yele je suis très intelligent maga uti sen pepe baku maga na uti sen pepe me mayele zakaka ba comédien ebele basaka na muru ya ba président na bango to bomba ka salité ya ba papa na biso ya makasi to bomba ka salité ya ba président na biso enenge to banda na bango na makambu to bana ko solola na bango yango te ba tozalaka ba vorien tant tozalaka na eloko te papa yango lelo ngai te ponga si déjà na bonga tango zalaka na lelo parce que peut-être yo yebaka te bi combien de comédiens ba benga ngai papa biloko solo bese ya solo to vivre en abo na bo oui boko ko vivre en mais boko se révolter parce que attendre ça kabino règlement d'intérieur te ngai eloko sovaka papa na ngai ya théâtre tango na komaka atangela kanga règlement alobi ete biso ezali groupe chrétien les bons samaritains tozana sponsori te tozana producteur te eza moyen ya évangélisation pona sango malamu ekende musika ena mutuna yo kotia idée te ke yo yeko salela mokili oyeko salela nzambe okozela nzamba sani afuta yo aloba bien biso na théâtre na biso na règlement yango wana parce que règlement ya théâtre ba tebele ba yebaka te zela na expliquer yo eza association eza lokola muziki eza lokola likelemba théâtre kalezala ki ditiete diliete na théâtre ya kalezala ka bo Mama Kapashi na yebisa yo za présidente osali groupe à théâtre et comme il sanga association mutu mo kat na biso akobela to pa ko sani akokufela siko photo za na caisse groupe à théâtre za la société te peut-être ba tubaye ba kango te groupe ya théâtre na Congo za la association boko comme ça on peut association de malfaiteurs boko comme ça on peut association moko bwende kabino bolingeli théâtre na Congo mutu ko sabino te eza na président moko te akoko ya koleka na télévision à défendre salaire ya ba comédien soka défendre ngo c'est un fou mental okosi c'est un démoniaque c'est un diabolos tikaboy azana tante ya ko défendre soki ba condamner pour na salaire il faut le ba oui c'est vrai eza ya solo dans quel sens eza association yo kabiso ba ancien ya théâtre. Moi j'ai commencé la télé 2004 na groupe théâtre Les Bons Samaritains que nous tout na antenne a tout na ba Richard Masoulama ba koyebisa yo onga nazali otuni ba David Poutou 9 yang a koyebisa onga nazali ebele bazala wana na antenne abatika mokili otuni même ba Virginie Manganga kutu na yebaka te so ba ye na retard ngana sa mukolo na makambo ya TV na chaîne mosusu. Par
parlant na ningina lo babo mama Kapashi oza acteur na groupe au sein du groupe moko songolo pakala ouais caisse obligatoire ouais. Okoki kobela okoki kokufela mbongo ya tournage obligatoire mbongo ya tournage c'est-à-dire eza ko englober ko louer caméra ko futa caméraman et ko futa na montage mutu ako monter le bino ça compter mbongo ya ko futa espace poeleka soki bozwa ki chance chaîne moko ya télévision et yamba bino bo futa kate wana gloire ko sene sikoyo place isko likambo evandi ngobonde yango yo ezo dépendre lokola eza association nzambe pe akoki kopambola pe association eke wapi musika eke pe liboso wana bilobela salite ya pambomi na makambo mosusu ya église naolobela théâtre na théâtre ndeko nanga obebiselanga sije makambo naoloba biloko elinga bacontradiction te biloko elinga distraction te développer sikoyo dépendre na motema ya leader bokute na ye parce que ba leader na biso babima na ba faux caché pour na nini pour ba uti na ba famille pauvre. Ok. Et sobe pauvre, ça y pauvre. Nani, naba oba kufa, naba oba sana bomo, il va passer de la foi, ba pauvre. Et ça dépend de ce qu'on a monté, mais il y a leader obosana ye. Ok. À l'époque, ba groupe chrétien, comme on est comme mona, Tigo abane ko solliciter bango. Si. Na Maltina. Ba groupe abane ko baloko ba groupe amokili ba chic shop yenge. Ba nini, yango moningani na vanda kaboye. Même ba président Ngadi Ngadi aussi. Bo limbisa ngai na linga ka bango te batuana. Kwani. Baleli mbongo mabe. Baleli mbongo mabe yango grand frère na ngai elongia kala na chic shop yenge. Azo souffrir makasi jeune wana. Asombi attaqué acheter na vie na ye. Et ça dépend de ce qu'on a monté, mais il y a président qui nous a na ye. Tant sponsor a ye. Leader ce qu'on a monté ça la nini et ça là. OK. Et ça là qui groupe Lisanga. Menzamba pamboli Lisanga. OK. Administration moko evanda. Lokola yo président po wana okobombela ngai te na yebi ba groupe nyonso antenne A soki baba na ko zwa masanga mukeza ki 50 casiers des casiers ya cameraman 40 casiers 48 casiers nyonso ya yo moko et na salaire ya malonga sikoyo président sikoyo atali auta na quartier 13 na suka auta na Kingasani ya suka hôtel batu nyonso wana ya théâtre loko ba uta na ba famille pauvre ba lobi mbongwe ye awa mwana moko ko tia lokolo te soko lingo bimisaka liloba ko ebiso tangu na bandaka lisanga onyo zalaka batu kutu na bandana bango ba lobi te yo ningo sa nini oloba yango mona ba groupe nyonso ya théâtre eloke kabola bango esa nzimbu mbongo Outa wapi yo mbongo Nebeka yembongo Mama na yo nani ya mbongo Na yo kakili Mbongo mbongo Ah mbongo uta wapi Mama na yo nani ya mbongo Na yo kakili solo na yo na bakulutu bako solo la Bazali kotonga yo mbongo Loboko na poshi monoko etoni na makasi Mbongo Leo na posha lite ya lobi ya kapashula. Lobi kuna na posha soki nani. Lobi kuna na posha nani. Sikoyo théâtre engeke kende témoignage ya bien na domaine en salaire soki ba président ba yeba ko gérer mbongo ya ba sponsor. OK. Parce que na kati ya ba sponsor à l'époque tu na ba sponsor ya ba tradi praticien. Ba Marsa Foucault. Si. Kendo tuna muyombe gauche. Na théâtre na yo so futaka mutu salaire à $300. Théâtre ba. Kokaba pourquoi vous mwana kokaba na salaire c'est loko moko mutako c'est la salaire to mutako c'est la ba kabela yi te salaire bilo musubi no boyaka loba na télévision bozo bu mwana ka toni ozaka likanga muyombe gauche yo pene na yebeli okozanga te amta buzobe na okipote landa sikoyo
Nesiko lokola ensemble ya théâtre yango ba président ebele majorité baza mité mama mabe. OK. Nde yango esala ete moye ba mona salaire ezate. Ba acteur to ba artiste ba mona salaire ezate. Kende ko tuna ba groupe nyonso ya théâtre o epanzana. A part kaka nga groupe na biso etikala ko le bon samaritain etikala ko panzana te pona likamwa mbongo. Nga moko na santé ki na comme na posa pena comme leader d'opinion. Tant on a bandi ba plan nga na moni e mokile tchenga kana 8 lolenge papa na nga oyo biloko ya buzoba na ye nango ekoleka te po ya za mo Kristo. Na nyamuka na nga ne na nyamuka na nga to wela mbongo te même majorité ya ba groupe nyonso a théâtre. Même ye samba zo tia monoko lelo na ba oxygène tango ba longwaka bolongwela kani. Na pesi bino 72 heures. Bozo ngisa mama Ida na yoki déjà suspension. Na lobby 72 heures. Soki mama wana neto lo baba mama Ida. Mama wana sana 65 ans lelo. Yom to akina makamna oba kene poto. Mama wana sana 65 ans. Distraction na ye comme théâtre ya Lisbonne Fondation société T. Pour azobenga ngo société na ko nyate makofi. Distraction na ye et comme groupe Lisbonne Fondation akenda kana ye. Ajua kana ye po longola ka ba souci. Alobi vérité président Sobé. Les cas na télévision tengela biso règlement d'intérieur ya groupe na yo. Pour eza na bana mususu bayaka ko gangela biso na ba télévision eza sentiment de sala ka bango. Bimisi la biso milité de paix ya groupe moko ya théâtre. Groupe à théâtre na iso ba groupe à théâtre batu ba kamba kango eza na organisation te. Ah, ka ba plus petit na leader. Yo ndona ngai. Eh, na place nga na zayo zate niveau na sema kasi. Na lobi boye ezalaka na ba documenté. OK. Document ya engagement na groupe à théâtre ezate. Bulletin de paie na théâtre ezalaka te. Mais président Sobé ozwe na télévision tchama kelo so bosa ngana za muto maele makasi. Et samba bino bokomi na buzoba makasi. Bosaka à tout moment ko défendre le président ko défendre le président non on vivra bien te na kati ya groupe wana olongwa ka tura liboso pona nini okeno me ko sala groupe ko kaka te pona nini ngana samba to sandenge moko ngape na meka na sala groupe ngamoko na panzaka ngote na bengana bacteur te ngalo yo papa na ngaku na zo salaire te $5 te bino ko nipo maltraiter ngai samba meka groupe lolenge moko pena église église pe ezalaka association ya batu basangani bozolanda vision ya leader c'est-à-dire bozo salela nani nzambe nzambe par la grâce de Dieu ne soka tindeli bino bandimi ya bien ya malamu église comme kokota mwa mbongo ne ba ko créer drumer zwaka mwa 100 église bafuta te bafutaka l'église efutaka ezali on n'est pas pasteur de la foi batu ba comment ba salaire ba 300 bazali soki nazalaki motema te mais nazonga papa lukelanga mwa poste mais ngalo kwa naza mutaka kipaka kokolo nalobi boye il y a des églises problème eza nini nalobaki ndeko na nka pacho biki lelo pena na moni immature makasi nalobaki boye association soki epambwami ezotala motema ya nani ya numéro 1 na bino ça départ eza mpe na baeglise ebele eza monene me bafutaka mutu te mbongo ekotaka ebele me motema ya papa na nga pasteur de la foi ndenge na yebeli omoni makambo ozoloba loko eza théâtre na okota komo na ye mingi ye pa na ye afutaka nalobi na théâtre te théâtre eza na sponsor te nazolobela na église oyo azokamba lelo okoki na mpe kolongwa na théâtre oye na église mais mutu nyonso te na église azofutama bato bafutamaka eza ba numéro 1 ya ba na ba diacre ndeko aza na bomwana makasi omoni par exemple nezaka Ecodim département de Ecodim numéro 1 Ecodim département ya chorale numéro 1 ya chorale président ya ba maman président ya ba maman président ya ba jeune bato bafuta ndeko na ngai naza mukolo ya kala pasteur ni na mboko ayebi ngai te église ni na Congo ayebi ngai te ezanga ka okete sikoyo même na ba na na ebite so nazo ko expliquer bien mabe ozo expliquer très bien taka ola kisanga théâtre est un centre de santé
théâtre batu bale ba yebaka te bo bengela ngai ba président nyo soit théâtre ceux qui vont défendre que théâtre est société bo bimisela nga ba document on na ko senga bino ponga na confirmer que théâtre est la société et puis théâtre est footballeur te ozelati ba ko teka yo OK théâtre zo dépend de yo moko soko sentir au coquille banda ba OK omoni ngane na zabo groupe les bons samaritains ezalaki équipe ya football te na zelati mukolo pasteur akosani akoteka ngai OK akoteka ngate yo moko faut sentir que lisu likola lisu lelo soko tali depuis 2004 ti lelo tali groupe les bons samaritains mobimba bananga na tika yango batu baza na Congo ezaka 2 personnes nga koto na busoba papa kuna na makambo kitoko ba guerrier bazate guerrier zate OK c'est-à-dire ezalaka société te OK président pe ozana te ya ko gangelaka bana batu te surtout ça tant ozo pesa pe suspension ezala suspension moko apaisé eza kutu moment ya malamu ko ko sunga mama Ida wana bande ko makama mama lobeze ya solo to sexaka bino to sepelisaka bino mais musala ngamo ko non azana ngote ona kofuta bango na kozwa wapi solo olinga mama Ida sala kanyot mama Ida azalaka awa na njili OK esika nga nazomela masanga soki komi na fulufulu ne na pesi mama Ida okosia nanu na pesa e bouteille ya mobimba te na pesa eka ba demi kanda ya esobe na pesa ke na kanda groupe na bango ya théâtre yo to lukia bande ko na théâtre moni makamo na so loba eza très profond oya ko benga nga na téléphone zala mobali na yebisi yo nga na belaka masanga ensemble na bino te na zape mutalo yengete. Vous croyez que nga ninga na zabo na uti na groupe chrétien les bons samaritains na rosa la soulard bino bo mona nga place na zo mela masanga to bo mona nga place na zo mela ba cigarette ba diamba mento ba diamba ba ke milaka wana saka ba loyenga bilobela mais soki na zongi pena na po na kolo ba biloko wana c'est pour cela na koyebiso mama Kapashi théâtre za musala ya ba pauvre siko yokana ba kisele loko ngoko beaucoup de jeunes filles beaucoup de jeunes garçons en principe ceux qui pendant ça muto mayele akena groupe moko ya théâtre batangele règlement d'intérieur akokota théâtre akene nzonzing akene pe nzonzing te po yebi théâtre to ken nzonzing nengeni na ningina loba nini par là parce que règlement kande ba otangela yo so za muto mayele sikoyo okota lisusu to lobate e ya musala te sikoyo soko moni na théâtre ngo batu basila kate bayaka kaka ebele ba frapper ba kota na théâtre escroquerie kota na théâtre ba tcheli ba kota na théâtre kindumba talisko place ko exposer beauté na ye azo mona yango te ko vanda tongo midi pe poko na quartier bazo tchayeka na lukata place moko na kenda ko telemela OK ce qui se qu'on a ngina bête lorsque ma solo ya ba vanti o ba leader ba sala na théâtre o lo ba tete wa limbisa ba c'est-à-dire modèle non ba président théâtre baza kindumba moko nayoka oyoke ndo moni théâtre ko beba e komi moi ça qui toko ba pesa rôle mingi so bolandeli bien moi ça mokonzi na théâtre to saba to chaka minoko te oyoka ka période moko komi bata ba théâtre bino boso kenda kuna pa Olive Lembe Kabila pa mama wana bino ba ko tela bino pozo okufa na pozo ndeko na ngai na pauvreté to zana ngona salito to zana ngo mama na ko tela pozo po gagner nini famille wana ba gagner nini yoko politicien te ba bengi yonde olia ngombe mela mafuto sepelo tonda ozo moi de c'est moi 3 ko futa ndaku gagner nini ndeko na nga gagner nini ngaye yo combien de voyages na kufa bazo mona nanu o tente na biso elongine zo sekisa famille toko boma eto swani na finga bango te na loba pe loko moko te na sabe politicien bazo nzambala o nini o bata ba théâtre tala ndenge bozo kufa to kufa ba pona nini batika bino bozo kelela landa et puis Valère ngo lelo muto théâtre azwa ezaka grâce à maman soki maman Olive te mais théâtre oh mutazalani na Valérie même ba famille na biso
nga bato ti ba ne ko mona ngana papa na nga pasteur de la foi muta pesa nga valeur azate toujours ya kuna ba ko pesa nga valeur ka tongo ba moni ngana initiative plus maman Olive Lembe Kabila ba musala sko ya pasteur de la foi gangi au format qui mwana OK au moins musala tango ganga kawana pona nini et bana o bazala ba enfant chéri ya ba leader baza bana o bazala pe mitema minene parce que ba vite au vivre na ba papa na biso za ba vie ya mabe ya salité ngai nazana batu mibale ona ninga na kufa na ba poison na bango non nazo biso vérité koko na biso mobali ona bana ko tambola netanga kufa ka misu tata Kaila Manuel na baka lisolo un jour na ko betango na pasteur de la foi batu baninga ba bomisanga na vie bango wana papa na ngata ngukomwe komi komata akomaki na charisme mususu pa ya batu moyalia ezate ezala ke sika ba ko pese biloko héritier famille salani lia Nzambe kaka na batela kabiso pasteur de la foi ninga bomisangai Nzambe na batela kabiso sika boy et sika nyusu ba ko tiele Damas ya sali charisme qui président héritier famille lia toke na koko na biso lokola zaki na ba problème na bana na ya deuxième mois si na ye ba kabwana ka et sika nyusu toke na koko aliaka isute emedo lia mukolo mususu bana na ye ba yeko ko sala réconciliation ba senge bolimbisi na bolimbisi ana ba ya tala na soso mko kokeriko aya munene ya pembe ngape bu mwana nazo yeba te koko aboye ko lia soso na mama kulutu achana soso na nzungu alamba bien musuni kitoko soso ntunga kitoko mama na sili sa nzungu soso mama kulutu amekata mupende te koko alia pata lokolote ngai kagezaka kade bachelinga mama to raté baliwa moko na ba famille to botami na ba groupe ba théâtre to kene ko sala nzambe kako ne mutu abateli biso na famille pe bachala mutu poison mama to zalaka yoka na ebisa yo na ba famille pe poison kota to zalaka na partenaire moko à l'époque groupe mitu kezate partenaire wana azaki na mutuka nyoso to senga mutuka na ya zubiso akena biso à l'époque télévision au couleur télévision fille moko bijou abane ko lexa théâtre mo abane ko lexa émission ya théâtre et bane ko banda 21h30 ici la 23h so senga ki biso pe to uta ko 6 pièces babenga oni so 6 pièces évaluation to bengi pende ko na bana ko ede biso na mutuka mama to kota na mutuka to ke émission émission est 23h na ma solo na ba photo tibo bima na porte 1 heure mama musiko to bimi mama to ninga to kufa lokwa ba joueur nde ba kufa ke belé à l'époque mobondo yaya to uta sikoyo ponga bi to zoya sikoyo to komi na première na kohydro ko viré na kohydro a viré na soki na 120 à l'air mama biso nyonso na kati na mosala nzambe ningo zo mona biso bona ba papa na ba passer de la fois to za ba liwa ici ningo mona biso te partenaire a kena na mutuka ba no ebimisika wana tangu to komaka na poto frais bubu tika boy to longwe to kei batu nyonso nzambe zwa lokumu wana yo na papa de la mais batu ebele ba yeba ka ba histoire wana ti si okwe ko loba biloko moko boye na télévision okabolanga na papa obebiselanga na papa ezala société te ezala association nzambe na pamboli association amen théâtre eza musala ba bola na mboka oyo yoka siko na yebisa yo na lobela pe mo ba tiktoker moke et comme wana tiktoker nyonso akomi humoriste na lobi bien tiktoker nyonso akomi humoriste ba kota géant. Est-ce que vous les tiktokers que vous voulez ceux qui les tiktokers vous croyez que vous êtes les humoristes est-ce que bino boyebi humour est-ce que bino boyebi conseil sabato babiloko bozo sala ya ko sangisa ka ba vidéo ya batuna ko sangisa ka ba nzemba batu ce n'est pas eza arte eza ko sexisa batu te si ba tiktoker bo komi na lolendo lokola ba star ya solo bokende formation ba éduquer bino lisusu biso to sali théâtre ya kovana na se ya répétition otali président de la foi azo bengi saka bato ba yebi théâtre na bato batangela théâtre po ba ya ko former bino mais bino lelo oyo ba salite pamba oye pesé te solo bozo luka pe bo tia ba lolendo liboso na biso
Moi, je ne crois pas qu'il y a un TikToker humoriste et professionnel à Zanakati. C'est pour cela que vous avez la production, la mission et ça a salité na salité. Et Flo a saliboye, et Nani a saliboye, c'est la magie. Boza salité, c'est PZT, solo. Ah, mais bah là, sponsor. Et taliban, on a un sponsor, on a un salaire à $75. Ah, ya, aussi. Nambo comme un sponsor à ça. Majorité, il y a des sociétés, il y a des DV loterie, il y a des agences de voyage. Nous avons un salaire à $300 qu'on a azaté. Un visa. Bon visa neni. Oyeba ni visa ngweza lokwa ngana onde tokena o gagner bon. Ah. Kata. Na lobela siko théâtre. Oh, c'est non, si ça ne lote. Oyebi nga théâtre modèle énervant nga hier. Oyebi nga théâtre modèle énervant nga hier. Oh, kaka c'est monsieur Sidité. Oyeba ke ay théâtre na biseke. Siko yo, fa to ko sala ba don. Ah! Te muta formanga moteme. To sala kati suki hérité. Ngazaka muta suki depuis kala. C'est na moi ongengi. Na ngengi ya ngaso na kati suki bunaso nga abogar. Na sa na kanda moko. Te kota mwana muta fo eza compliqué. Tika ina fo na ye. Nzamba ko profiter papa mboli na yo apamboli na ye. To e ko so producteur. To sala lié pe pièce si la gâté et sili. Producteur a pesi mbongo. Ah, mbongo to suis pas producteur. Mosala nzamba lobby, mbongo faut que l'hôtel on va ofele, ba la bitike. Tikabo, on obaye. Ya. Te bato fo ba ça compliqué. To kenda ko futela ngo ba maladie. Na ba hôpital to simbata $50 oyote. De lo yango zo futa Nyonso wana pona nini po eza association. Ok, non salarié. Batu o bakoko zala ba opposé ya théâtre ya hôtel mais ba président ya théâtre ndé bazala kate. Il y a beaucoup de péré na ba théâtre. Ba péré za lokola ba Micho Bozo, ba péré za lokola ba Samba, ba péré za lokola ba to banani na fula kaye. Ba péré za belongi akala parce que na ebiboye mukolo elongi akala. Elonyakala pardon, yaya pardon, ça ne déconne pas Kingasani. Pour na comme on a liwa na yo ezande mona ya piko. Na mona ngo très compliqué. Yebi sanga oyese oko na moni kutu babilo ko sala na TikTok ezo simba nango. Et si yoko ke no sala makamno na TikTok ite. Ozola na kaka groupe oyo yemoko mukolo nango ba betaka mbaso akima poto. Ale yoso ke na kaka ko ditala. Omoni ba groupe ba chic choc le yengwana. Eza ba groupe ali babe na Congo. Eza ba groupe atina te. Tikabo yo sala groupe. Ngana boma groupe pour na talaka eloko ezate mi c'est que tela kokate zela na bimisa biloko mi c'est que te balanda ba makasi Moutou rouge oh groupe à belle vie moto aza na salaire kuna azate kolandate oh biso bato babenga baba nani Babakuku. Na bakuku kuna mutaga na salaire azate bazape na bulletin de paye te. Bala kisanga yi bulletin de paye na bango na tela timbre na ngo so ezaka ndenge nini. Okie pa ya sila bisalu. Eza nango nzonzingi oya salisaka batu salaire ezate. Mutu a gagné na théâtre mutu a lela biso eza Major Bisadidi. Ba producteur de basakana na biso ba kote biso na nzungu ya madame. Baza nana takaza. Nana takaza na ba Major Bisadidi. Ba producteur nango bango nyonso pe nzambe pe alimusa bango. Et puis ngape na sala pe babiloko na bino wana to bosali sabato yo petit siko sala te non c'est sono ya ngai ko memanga na babiloko no salite wana te o mibali babimisi mbongo ngana ko sala théâtre na mono déjà na théâtre moko boye o mateli mobali boeli ko ngalobi de kona mwaso azala kana posa sala film sex tape okosi on Joanna Flavien ozala kana posa sala film sex akoyo po lula mibala mande fo ebele. Merci na Yannick Akimi ya Rombox. Youssouf Pourada, Tata Pambolo Biskabizwamio. Les dollars bivores, Fabrice Ebebe. Merci na Warren G. Tata Pambolo Biskabizwamio. Ah, Moussalo yo. Nabo Sanité, Boko Talanga et Bele Makasi. Karambongo Passia Ilolo. Patron.
dans les bons, baza mingna Didier Chombo Petit Jésus, ba beti biso karamoko. Didier Chombo Petit Jésus. Tu ne peux pas imaginer mais bazaka o ya biso ya famille. Ba benga, ba tuna biso. Oui, tozana na bango toujours na mitema. Toko bossa na bango te. Merci na PDG Gloire Kalala. Le DG Gloire Kalala. Tsoko ngoso mamutuka na Captain. Luka DG Gloire Kalala. Merci na Théo Mouteba. Tata Pambola yo, Chris Bongongo Solution. Pompo Miyake, Tata Pambola Bino Nyonso. Ridi Boyoko, Papa Possible. Tata Pambola yo na zomona. Ba héritier Miniku. Wana Tata Pambola Bino héritier Miniku FCC. Mbanza bo moko mobimba to pesi bino ba mbote malgré. Ndeko moko mwasa za wana kota ki diabo mais to bosani te mbanza bo moko. Malgré oui audio moko ya ki pena ki aluye moko alubi pena na audio ke nga mutu na sala ki na ibisa ki penza ke mbanza bo moko bozu ata 10 francs oyote. Nga mutu na yebisaki Congo ini mobimba tozo ata 10 fois te majorité ya bato ba pesa biso na Afrique du Sud baza bato bazaka na mbanza bo moko te baza bato bazaka na Congo ini te pona to kendaki na Afrique du Sud soki esengaki poto bonga na ba vie fo mbanza bo moko nde telema ba pesi mot d'ordre bo pambola bango Congo ini pe ba pesi mot d'ordre bo pambola bango sikoyo liloba moko ebimaki wana epekisi Congo ini et pekisi pe mbanza bomoko. C'est pour cela naza na souci makasi. Jeune fille moka collègue na journaliste audio ngo. Tout ça qui pe na ye. Ayamba ki obi bambote pe ya matama bobo yambana ki me. Le quoi déjà audio fait bimaki Ya solo wana. Donc magasin na biso. Merci na Afrique du Sud mobimba ça pas fini. To ebite le ko ya. Après ça to ah si quoi. Bazora nini on va beta ba diabo. Robeta. Biso pe na Kinshasa to repé ça fait mot d'ordre hein. Te mot d'ordre déserté, tout ça bandeko. Congolais. Au banda lelo. Théâtre est un faux métier. Est un facteur chance. OK. Dans le bibi théâtre est un faux métier. Est un facteur chance. Na nenga kin. Na nenga Congo. Na makamba bose kisa. OK. Nakobaki saboye. Soki mwana na yo a se retrouver na théâtre soka za mwasi. Tchai déjà na qualité ba tchel. Soka za mobali, tchai déjà ke mwana bomi vie. Des fois. Te, sikoyo ba oya mibali ba bomaka vie ndenge nini. Ndeni. Fois alaka na patron na moko amelisaki masangati ya kolango azongi ndako. Simise ba chombo. Lo lenge moko ba parents ebele ba pekisaka bana na bango na musala oya monike lo lenge ya salela ki yango bien makasi na logique wana lobite na kotinda bana na ngate basala musala oyo bako souffrir makasi. OK. Lelo oyo bomengo tozotikela bana ezaka soki aussi obongisa ki vina yo otonga ki église esimbaki bandimbaze ebele lobite yo likamni ne tonga mwana atikala papa de la fois pas otikela mwana et ça na problème ite wona za babilo kwa kokota te osomona toza na ba père de formation toza na ba père ya kondima to pe na ba papa biologique olinde papa biologique te non papa mwana ana mosala makasi alanda pe formation oui ça dépend nzamba ko zebinga sala makamuna ye c'est pour cela mama kapashi oyo tokoka ko loba lelo na vie ya théâtre na vie ya ba comédien yango wana botika mama Ida Kimia président Esobe zalande na vérité na munoko na yo tika babiloko wana na koya ko baby sa date na wana ya le 28 juin pamba et na koya ko baby sa date ya le 28 juin wana batu na milaba yate bobeta mpiaka et puis na yoka nanga kutu teke bolongoli mama Ida atikali to azangi visa président Sobe oza grand frère na linga ko mingi po sekisanga mingi na vie ko linga tenga no tokanga na binemi ya libela biloko wana na linga ngote sikoyo moke zalaka na comprendre te eza malade na bata théâtre toni omona vérité oyo esengeli oyo penza vérité oyo esengeli tokoko salela omona ovandi boye okomona eyenga zobenga yo liteya yo ba biloko nini ana zo sala zo manquer président esenga na fingi président to na lo ba réalité ya association ngona ngapi bokanisaka ennemi moto okangiswa ennemi asata na point na yo te kobanga ba bêtise wana te nani akangiswa ennemi tika biloko babanga na Alexa on a pisa ngai na théâtre moto amekate
pour théâtre eza lisanga ba bola to respecta kabino po boza ba aimé nga eza te soki nazo respecto aimé oya ko matelanga na zolo yango lelo théâtre ngo ekufi nada ye wana ko musicien nga bimisa album nani nada ye bamba nani nada ye mbaka depuis kala mais eza déjà stratégie ko tikela musique ko tikela théâtre akota ndula oh nani brifi musique ba comédien ba komba musicien azaki bien pa yambalo tala lelo oyo comédien zela ka ba meme poto moyen te azo zela lola et ça là nga passe makasi bon biso ndeka ba to bongisi théâtre nani non biso to bongisi théâtre makasi nani biso to bongisi théâtre na mituka cher comédien zota mwana mutuka bien to bongisi théâtre na bilamba théâtre comédien zola telamba bien to bongisi théâtre to bali mokile monique comédien balaka famille à moi c'est ba yambio ba sepeli pe ba lobité aseli kama motuya ozomona ozupe mwasi oki ko présenter pa maman mokonzi ya mboka famille à moi c'est okamwa oh et ça la mindenge nini ozomona comédien pe lo azotonga ndaku biso to pensi comédie valeur boni ba terrain ba no ba terrain okotonga ndenge nini mboka bakonzi bazobunda nano ba terrain ezame ba terrain tuli o compone mama on a yebisio awa capital très capital mutu akotelemela yango oyo mutu akosamba na yango azate ba comprendre bango nyonso jeune oyo alobi makambo eza na nzela epuis nde nalobi boye mama kapashi comédien oyo akotelemela yango to akosala yango émission yaya nakolakisa yo ete nga nde naza bokokanga munoko me bokomprendre te place malobe ebimela nakotia mutu na se makolikolo me makolo ezoloba naza moninga na bino te théâtre eza mosala bapauvre toloba clair te mpo nani théâtre eza na pauvreté na théâtre po tolia fo tosenga et na théâtre nous sommes des mendiants siko yebisa ngai Maman Ida c'est un mendiant asali 34 ans na groupe Lisbonne Fondation bon l'accent vélo maman na somba 34 ans asali 34 ans pour groupe Lisbonne Fondation sali 52 ans bon il écoute wana yemo président soba kamwa kabi oh mais mutu makambo akosela nga boye azwaka ngo wapi dans la galerie. La galerie côté à Planète J. Donc quand on a sur côté au Planète J, où la galerie quand on est dans la carte. Parce que la ils sont ma maman. On a dit la gêne. C'est pas quoi ça. Oh penza, il y a ma chaîne plus ma casse. Parce que ça fait livraison à domicile. Tika. Ma casse dans domicile. Ma chemise. Nio sera ezali. Au niveau bas là, au bengi kaka, ba yeli. Kala sapa. Ya ba simba. Kala ba. Na semaine aux autres musala qui peut. Ça simba. Simba. Non. Parce que vous soupez non ezala simba. Non, c'est pas la babinga. Ni wana biso au santa. Oh là là. Oh, ça. Pas ça la fait Vix. Non. Alors moi c'est on y a pas la chaleur. Surtout sur ça qui sont sur wana. Dimanche, aux âmes blessées na cop. Aux âmes. Oh, ba coupa au resto de la Simon. Et là. Mais il faut me makambo tout quoi. Ah, il faut me makambo tout ma casse. OK. Et ça roule qui veste. Oh, tu la galerie. Galerie Bonne Chance. En face, il y a Supermarché Galaxy, boulevard du 30 juin, avenue Équateur, Planète J, Pembeni, Galerie Oeza, juste après Planète J. Naka, tu vas là, modèle boutique Tozali. Il faut la R10 10h à 18h. 10h à 18h. Ça, la plus belle livraison. Livraison à domicile, de $5. Ok. Ma parfait, ça. Il y a qualité, nyonso. Donc, awa.
nyonso balobi o balataka eza obanda na single pantalon jean polo veste chaussure ketch pantoga ya basi mibali na bacondition tout soko kimaka bambango babiloko na bino awa eza biloko makokutu babate mibalo balingaka mikolata coupe obokenda ba dimanche basele baketch na bino eza obokenda na ba wapi tolobi tous les qualités eza na bato ba tennis ba saper banane tout boya honorable c'est tout bino boya Mio c'est déjà disponible. La mienne toutefois, c'est un pognon yangai. Vraiment, na zeli plus capache yae. Suka. Boyo. Tala kaka. Yo bomi mbona kitunga usindeni. Biso to lia kana biso mbo. So, ete biso to lia. Maman, soki mona ni lia. Tozo récupérer ba retard mais ça pia ko to tikaka. Maman, na bona ke na nyonga muki. Nina samba ngambo kona banji na bomu kileko ta conflit. Eko ma okeli fero pona pantalo. Abo makambo. Basa tout. Mon nyosiza. Boya tout bokoluka awuza. Parfait vibrant oyo na métier yango kaka. Kaka na bi oyo kaka. Oyo ba jeune fille oyo. Journée mobimba ti lobi. Zomon. Biso eto kotia. Est-ce que ça na mboka bapai? Na RDC. Biso eto sombi a. Yo pe ko somba bo ba ko fenenga na famille. Moyen. Nyoso ka ko bang. Ozana mbonga bolata be monika tombola ba triko kitalo ba libaya. Ba chérie ba libaya pe yango nyoso eza tala. Bino ba honorable. Bino ba ta français. Yo mta français ni je connais tala. Parce que ta français non te pour que na ngona li papa na triko. La ta chemise ba ko neme o so posti. Petit to moment mumela. Yango ya. Otro ba gite bien emballé na casa. Ta kabaja sim parfait. En tout cas, biso na kata boya. Numéro ba cheli bino na bo benga. Awa ba pied. Biso to découvrir ba place au Holandi na c'est. Pesa la trontette c'est bien bon va te bela peu prima et mati. Elle va tenir la promotion pour profiter. Dans va battre. Dans le que ça va 100, il va tirer 35. Vraiment. Quand il va régler. Mais ton moment on te moninga au kizu. Oh il va compagnie. C'est ça. Donc il va na été moninga ni voilà ta propre. Ba tout monde na comme ça il essaie demande de ton côté ba nommer yo. Moyen. Oui, ben non avec. Même c'est OK. Capage TV. Capage TV. Capage TV.